Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à convier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Vendredi, et là, mon balandinion ce magazine Kanbo Ezo Lembate Kopé Sabino, ma vraie réalité à vie à Kinshasa. Tout fond l'édition à Mokolo à l'élo ndenge gouverneur à ville à Kinshasa Gentilingo Bila a outi ko annulé marche à la Mouka où ezala qui prévu dimanche 30 juin 2019 pour un reportage à KNB. Gouverneur ya sika ya ville ya Kinshasa Gentilingo Bila apekisi marche ya opposition ya Lamuka oyo ezalaki prévu dimanche 30 juin, journée commémorative ya indépendance ya mboka na biso. Opposition a annoncé marche ya le 30 juin pour na respect ya volonté ya peuple congolais pe ko dénoncer ba anti-valeur locaux la corruption. Malgré le gouverneur Gentilingo Bila, ayambaki lettre pour na ko informer bango sur marche ya Lamuka, alobi azan a regret pour na ko interdit to pe comprendre art ya marche ya bandeko ya Lamuka pour être date ya le 30 juin ezali sacré pe esengeli ko respecter yango na ba congolais nyonso. Selon le gouverneur Gentilingo Bila, ko organiser ba marche ya revendication na date ya le 30 juin ezali loko la sabotage contre mémoire ya mboka mobimba. Pour na kosukisa déjà mokolo ya lobby jeudi 27 juin 2019, ministre de l'Intérieur AI Basile Olongo a informé qui opinion que date ya le 30 juin 2019 et sengeli ko fêter yango na méditation pe kozala même morale na bandeko oyo bazangi kimia na est. Plutôt fête il y a le 30 juin et kozala organisé na 60e anniversaire il y a 2020 depuis que RDC et soit indépendance. Kinshasa et l'équipe partout. Moko ya ba communication ya SID Chantal Moboni a lobi que constitution et garantir droit ya ko manifester na ba congolais nyonso. Koyeba ete peuple ase à la muki peuple alingi subazo ba ete mobeko likonzi na article 26 nango elobi esengeli to informer autorité urbaine to ebiseka que na mokolo songolo biso bato pakala to kotambola pona ko réclamer volonté ya peuple et salema mais ce qui est akoboya parce que azali na famille politique mosusu ke oya biso tokoyoka pasi tokomona ke démocratie ezozonga rasima mais c'est format qui tokosala marche na biso ndenge tolengelaki pe mobilisation zo continuer kaka parce que marche wana tina nango ezali koboya liwa ya démocratie nzoka nde na ba décision ya boye ezolinga nde boma démocratie. S'il vous plaît, toto sa ba imboka, toto sa démocratie, toti que la peuple pifonaye et comment mais si comme mon côté que le 30 juin et sengele zala boyebo et comment maté yangwana bango bazali lelo basai défilé au musuba ba ko salate po mobeko moko zo contraindre bango ezate ndenge pe mobeko lobité que loko eza le 30 juin bato ba ko marcher te nzoka nde marche
eza expression démocratique. Indépendance peut ezali expression démocratique. Et puis indépendance yango tozi symbolique échangeur délimité devant monument ya père ya démocratie Lumumba o ya bundaki pour indépendance ya Congo et kokisama. Malgré tilelo ezali kaka dépendant na libume ko dépendre na formule la libanda mosale ezo dépendre kaka na ba extérieur ba journalier makambo nyonso dépendance polia ezo dépendre na yo te oza indépendant te oza obligé lia kaka mikila o ezoya pendant que oza les lacs les plus poissonnés oza besoin tanga malamu ma otanga te oza obligé que tanga kaka na ba situation mabe parce que mboka ezina nuli panda te oza bato wana te. Moïse Katumbi aza coordonnateur trimestriel à Lamuka. Na Lamuka démocratie eza. Ce que le lobby opposition républicaine total ici était convention boyango. Ce que oza démocrate osongi na nzela. Papa Bemba aye alobi azobunda pour la vérité des urnes, pour l'intérêt du peuple. Bolingo créer polémique nini. Mokanda ya marche to sala pour que volonté à peuple à respecter. Population tokutana kina bango ba appuyer décision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ba lobi ke jour ya fête ya ba congolais individu songolo to pakala ba bebisa yango te. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso la mabakino bapona. Basa la marche mais ma bena bango ezani soki bakoti po basa la marche bakoti bango ba policier ba protéger bango tala lokola événement esalamaki na Sainte-Thérèse banjimi bien bayamba président Bemba bien mais si ma bakomi ko beta ba policier ko beta mapanga ko sa biloko ndenge wana omona ki var même général ya ba policier Kasson réclamaki quand même il fallait ba policier bazoki basabu mais ba policier basaki lokote ba beti masa cité pe ba bato akufite mais so soko bato akufa so soki ba autoriser bango so soki ba ke kosala nani marche wana ba policier ba protéger bango obandongo ba komi osa sous désordre ba kosa soko police akolinga te basa désordre eti na vandi boy lelo bozana ebembe na ndako na bino ebembe ezali pokolia te question ya suka yango wana ye siko azoboya nde fete ezala te pona nini fete te marche yango fo ezala kaka démarche wana fo basala yango ata fete nyonso tu bato nyonso baliaka démarche pe biso fo tosala yango akoko boya yango te nasepeli te baboya yango oyebisa gouverneur na oyebisa ye boye neti nga deni na oyebisa ye boye fo basala yango po groupe nyonso tu oyo tovandi pasi tozomona biso nyonso tu. Ouais, décision en tout cas tout soutenir en obisonio surtout population. Tout ça vraiment la simanae et c'est la gouverneur ya ville à Kinshasa asala ramusala boye. Na bato oyo bazolinga bata toujours mobulu na mboka. Na moment oyo tout ça a besoin il y a reconstruction en mboka. Mboka ezana reconstruite, tout ça a besoin ba reconstruire mboka. Ba bongisa makambu. Allez, bango baroleka po bata désordre na nzela, bata makelele, bayi babilora batu, ba menacer ba policier, ba sala n'importe quoi. Pour nanga na soutenir idée à gouverneur à maintenir yango tina suka. Marche pacifique wana o bango bazoloba, eza suka faut pas provoquer ba policier. Pour mona ke basali action politique. Donc, bazoyande kota mobulu désordre. Mais baza batu ya marche pacifique te. Soto landeli bango bien. En tout cas, gouverneur a sali eloko moya bien. Na félicité ekutu. D'ailleurs, ma passant na félicité azumoka no moya bien. Eza mu colonie ndenge minu boyebi. Fête ya indépendance ya Congolais nyonso. Siko mukolo wana
oyo baninga bazosepela journée oyo tozoka indépendance yo ozolinga osala marche mpo otya trouble na mboka. Est-ce que ozo mutu na bino ezosala to ezosala te? Est-ce que bakoki changer jour wana te ya mokolo wana? Tolobi wana président azokende na Ituri kuna défilé osala makuna amemi base militaire na Ituri mpona nini basala défilé kuna mpona consoler bandeko bazomona bapasi mpi amemi armée kuna mpe bayabaki armée ezali. Siko yo le 30 juin olingo otambola mpo ebenda bamindondo bato babunda bazoka. Mais il faut que ba raisonnement yango ki bokonzi yango ya bino ya ndenge nini. Bako programmer date musu te. Oui, on a vu d'accord pour la décision Jantini Ngobila zui. C'est normal comment les 30 jours ne vont pas la marche pacifique. On a cette journée au Congolais c'est pour la journée to zo lipanda o le to zo lipanda. Congolais pas c'est pour la journée to koma ki oui, mboko tika na maboko na biso. Yo ko lo ba désordre mkola ndenge wana. Mais bozo ba habiter sur ba classe yango ba tanga ndenge nini. C'est pas normal. Baluka date mususu. C'est qu'on a tabiso no so hôtel matobo yango. Na féliciter Gentil Ngombila ça va. Na IDPS bazokamwa bato ya Lamuka balobi ke marche na bango ezanga objectif bolanda yo ka son moko ya ba parlementaire debout. Oui, non, Bakwanile ezali par rapport au gouvernement responsable donc jusque là donc le gouvernement et vendi bien té, ce n'est pas donc investir le gouvernement té. Ce que défiler ndeni. Il faut makambo vanda à tête reposée, ce n'est pas écoufélité. Tozaliwana l'année prochaine et puis makambo kozala bien kozala poser ndeni tokoyi kosala pour le moment tokoyi kosala makambo ministre oyo azokende oyo tosala boye tobenga boye donc ezali un peu désordre. Il faut kosala fait na gouvernement moko ezali responsable gouvernement oyo ezali investi na pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo ya sika. C'est par là to décaler to pour l'année prochaine. Nani oyo batanga moko ou travailler na Kabila te. Tout le monde ba wote ba Kabila. Donc Fachi abimis kondo Fachi azaya Nzambe pouvoir na bino boyaki pour déstabiliser mboko bokolonga bisote. Biso tozaya Nzambe et puis na yebisi bino ke avant na sisi na kopeti bino sambo Kabila yebisi ko soko za mobile kotanda mbembo okotaki ndako na bino puisque ozomona oza fort mbemba oza fort okotaka ndako ozoloba démocratie Eva Bazaiba azoloba pe Eva Bazaiba azoloba mbemba azalaki awo yo sale wede mbemba akota na ndako puisque bino ozoloba ke pouvoir Kabila zo diriger mboka tango Kabila azalaki mbemba akotaki ndako mbemba azonga libanda te mbemba akimaka te. Mais lelo Félix Tshisekedi alibite to ya to vana to tonga ekolo bino bomoni président lokol ya même Jésus muta premier démocrate c'est Jésus a frappé bato tambo na ngeza boy Seigneur Jésus tous les pasteurs botu ya lelo bokota jeûne prière bo sambela ezana mulimo ya Genève mulimo ya Genève eyao oye ko freiner mboko puisque Genève ezalaki ba créer yango po bateka mbo bebe samboko ba franc-maçonnerie mulimo wana il faut tozo yango to tindela yango moto si ezali ke moto ezo Jean-Pierre Mbemba moto ezo madame Eva Bazaiba ezo Katumbi Moïse Katumbi ezo milimo ekota kati na Katumbi mulimo ekota na kati ya Martin Madidi ekota na kati ya Adolphe Mozitu le fait moto yambaye moto ezo bango nyonso ekambola na document oyo basigné pona koteka mboka. Bakonzi ya Lamuka baza exemple ata mokete pona ba Congolais wana maloba ya beshole ya UDPS oyo asengi babebisela biso fête ya indépendance te. Leçon nini Jean-Pierre Bemba kopesa na ba Congolais. Leçon nini Adolphe Mozitu akopesa na ba Congolais. Awa Argentine abimisi gouvernement provincial. Est-ce que ba moni cadre IDPS c'est ministre provincial. Mais ça bango Lamuka na FCC, je vous dis la vérité. Osona ndeko nanga. Bango bazolo ba ke baza na opposition neni bako mona na gouvernement provincial. Jean-Pierre Bemba na 2006 Kabila za na bonne volonté ya ko organiser l'élection té.
président Tshisekedi alobi tout s'arrête le 30 juin. Mutabimi alobi que papa batela bana oyako izwa fota mwana no batela mwana bozana nda oyako bima kutanga na balaba. C'était qui? C'était Jean-Pierre Bemba. Et le son nini lelo alinga pesa na peuple congolais. Le 30 juin eza première indépendance oyo mwana congolais a solo azui pouvoir. Parce que le peuple congolais a remarqué que l'oko nyonso boye kota na kati ya Congo est passé par la Belgique. C'est le président de la République a passé na Belgique à Ken États-Unis a solo na makamamboka ça passé par la Belgique, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous allez comprendre que Belgique tango azokende alobete après l'indépendance était avant l'indépendance est égal après indépendance. Et preuve à l'appui papa journaliste au monde que bakata même relation militaire avec la République démocratique du Congo. Pona olobake nyonso ya Congo ezakoleka par la Belgique. Le mwana mboka Félix azomema mboka palier par palier. Étape par étape, na bongisa ba militaire, na bongisa ba policier, ben infirmier, na mboka o eza détruit pendant 60 ans. Tolobi tokosa la défilé eza journée à réflexion. Kabila memi biso na ba défilé, Laurent Désiré memi biso na ba défilé, Mobutu memi biso na ba défilé à indépendance, peuple a bénéficié nini. Yango cette fois-ci tolobi défilé te to réfléchir. To réfléchir comment mboka on en 1965. Afrique du Sud azo zwa mais du quoi. Na 1965 toza budget ndenge mo na Canada. Toza bidé moko ndenge moko na Corée du Nord. Toza na vie sociale ndenge moko na Chine. Mais le long il faut tout ça la réflexion. Pourquoi Chine a mata a comment même na conseil permanent de sécurité. Mais biso Congo to tika la sim. Le long Congolais comment quoi envier Afrique du Sud oyo bazako zo aswe du quoi. Yanga tobi inutile ba défilé inutile, to fanda to réfléchir ni ne sala que mboka na biso zonga sim. Accentine Ndougou, trimestriel d'information générale et de promotion des valeurs citoyennes dans vos kiosques. Une édition spéciale qui présente l'un des hommes les plus surprenants de la scène politique congolaise. Vital Kamerhe, 4 pages complètes qui vous amènent dans la tête d'un homme politique atypique. Passons par l'éditorial de Yves Abdallah. Découvrez aussi les actions de cœur de la Fondation Colombe d'Amida Chatur Kamerhe. Plus loin, l'élan de cœur et de générosité de Maria Piron à travers sa fondation. Dans cette édition spéciale, Accentine Ndougou présente des hommes et des femmes qui se démarquent. Découvrez aussi Daniel Massaro qui fédère les forces jeunes autour de l'Asbel Gombe. Les actes et les événements qui ont marqué la vie sociopolitique des 3 derniers mois en RDC. Des articles riches à lire et à relire à volonté. Accentine Ndougou, disponible dans tous les kiosques. Un magazine produit avec le soutien de Obstiné et Sarel. Société Betesco a pesi ba Congolais Café Africa Jos pour na plaisir na bango. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye. Azali na café kitoko babengi Café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil. O café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mibali ya solo solo esingolo me la Café Africa Chose oyo ngo ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo zana yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli Café Africa Chose, on na ba climatiseur, ba split ebele, na poko so lingola la omeli Café Africa Chose. Et surtout le ko la canne bandi papa responsable kobosa te pa keno mo Africa Chose boye zata lo mingi te osombi yango ochena ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obandi kolanda kan kitoko elongo na Café Africa Chose ya Betesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobali ya solo solo. Yo papoza ka ozalaka na ba ozaka vraiment na ba faiblesse ebele na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi Café Africa Chose.
tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyonso oyo azali mobali ya solo solo mais la café kitoko ba bingi café Africa chose et que sungayo et que betela o tango nyonso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba okolala okolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolemba lemba te okosenga te ba sokolo ma ya moto mais yo moko na café Africa chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobali ya solo solo. Mutuelle de santé a payé les Congolais occasion de kozwa soins de santé à partir de $5 par mois. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois ya paba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église, ainsi que par responsable fidèle, par école ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. On a un motard, un chauffeur, un receveur, un TKK. Ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils ont la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso. Ils ont ouvert la maintenance. Ils ont abonnement n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation. Ils ont la consultation pas un généraliste, pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au biki silibota na yo ou éviter ba dépenses improvisées paie aux 8 contrats il y a ba soins il y a qualité. Pour na ba information nyonso les canaux siège ya mutuelle de santé bonnes œuvres na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil soki okiti na entrée à Petro Congo aux juste droite na yo première avenue ACP et sikanini okotu na Joa Medical Center topé obengi na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres talandenge mabota na biso epiki. Est-ce que c'est normal to obligatoire pour na mobali ko kende kozwa mwasi na ye chaque jour na musala? Magazine Kinshasa na biso réalité ya ba quelque part ils a bien quelque part ils a bien pour la vie ils a bien et on les a signé à bolingo ceux qui n'ont olungwa na voiture na ki ozomwasi na musala ils a signé à bolingo maintenant exagéré pour ceux qui n'ont pas exagéré et cause net moi zo moko bo talaka normalement na ko pesa na conseil pas moi si tant ozo ke musala bando calculer que na ke musala bien sûr lelo mobile langa été aux transport mieli moko makambo ya OK musala ere ozonga ere leki mobile ko mo ima talaka donc biso ba mbala mikolo zo lekani ebele na mobile bayoka na kanana wasa zwi musala mobile ya bandi musala bayaka kokutana na ndako bapesani mayele selon recette ko bimana musala wana ce mouvement que tenga na wuti musala na lembi et comme ben na kenda kutuna musala kenda kutala mwasi za na sanse ya ke musala ngala ke musala tozongi na ndako tokutani kaka to sangise mayele leza
basi mususu bazokota na banzela ya mabe. Il faut okende ezana ba mususu bazo profiter ba patron bazo profiter basi ya bato pe na musala wana bazo bebisa mabali ya bato. Eza bien okende pe ozwa mwasi na yo boya na yeti na ndako. Okezwa mwasi na yo chaque jour na musala. 1 pona olakisa bolingo, de 2 pona koinviter impudicité. Po basi musu baza so ake musala retourne à ozonga direct te. Abeta na banzela musu akosi ya mutu ya nzela. Ona suna mwa kalmu zonzo kande bandeko bamona ka soni po akezwa mwasi na musala. Na yebisa bango bazana mayele te. On a goûté à bolingo te. Nazo affectir bango. Il faut pas que na ozwa basi na bango na musala. Pona olakisa bolingo. Pona olakisa bana te olingi mwasi na yo faut que nozwa ye. Faut que zoyo na musala. Asandi bana te mobile nanga alingi nga azola nanga na musala. Ata quelque part avant dia betela bandeko na lisolo te mobile nanga linganga vraiment aya ko zwanga chaque jour na musala. Est-ce que ça malamu na ba parrain ko bimisa secret oyo ba fidèle na bango ba yebisaka bango? Magazine Kinshasa na biso. Eza kitoko te. Problème ya mutu. Omoni ndeko no aza na pasi yo sungi ete. Po eza déjà passe. Tato yo saza na problème na ndako na ye. Olobenda ye, bosolola na ye. Soki défaut ezali, oyebisi eke ndeko na nga place osalaki mabe, fallait ezala boye. Lokola mbana lobi botosa, yo osali yango te. Donc osungi ndeko te okoloba ngo libanda eza lokola otiki ndeko noka na problème wana. Conseil na kopesa na bamarie soki baza mwasi na mobali nde tozobala religieux tozala bapare soko bomeki bino mibale esimbi te oke nango na bapare soki bapare bamoni mpe kuna mpe esimbi te babemango mpa bapaster tanto mpa basango tala probleme na ndako nange ezoleka boyeboyeboye biso tomeki komeka kobongisa yango esimbi te yango tomemi yango epa na bino donc le problème ke yango wana ki soki problème eza na kati na ndako mwasi na mobali bomeka nano kobongisa yango bino mibale soki esimbi te obengi mutu ya mibale eza lokola bapare na bino soki epa bapare esimbi te toke nango na basali ya nzambe te mpo mbala nsima mutu mosuwa kozwa oso to épargne parce que wana maîtrise ya langage te wana maîtrise ya kogarde makambo bayebisi yo te conseil na bapesa bango batika parce que wana eza caractère mabe po mama ntango mwana nazoyebiso bongo seka aza na confiance ya mama epe mama mpoza na confiance ya mwana po yo nde moto obota ye shema kokoyisa pa mama libanda po mama libanda aza na conseil ya kopesa ye te mais yo parent na ye obota aza na conseil ya kopesa ye ezalaka ndenge nini so likambo ezali oluka nano obimisa mpenza na libanda te me kobongisa yango nao na kati ya ndako na yo so omoni esimbi te boza na bapare na bino bapare bazali boke kuna boyebisi bango bakofandisa bino bakoteya mpe bino so omoni esimbi te okepa bapaster na bino bakobenga bino bolobi te esili ali bango baa na malobo bakopesa bino bakonseye bino tala mwasi azaka na ndako mobali ezaka mwasi fo omikitisa liboso ya mobali na yo yo mpe mobali linga mwasi mpe alinga mobali so omoni ezosimba te wana ekomi likambo mosusu me na kati ya mateya ya baparent to bapaster ntango yo mwasi oza na komikitisa koyeba défaut na yo to défaut ya mobali euti epai mobali to euti epai na yo mwasi oluki kobongisa yango ndenge bokoyoka conseil pesa bango lelo bakozwa bino baparent eza lokola bana na bino na kati ya ndako so basali mabe eske yo okende kobimisa yango bipai nyonso eza lokola oteki bana oyebi bato ya mitema na bango ndenge eza te ndenge moko kaka na libala soko bana baye koyebisa bino oketa na ndako eza malamu te tala botala okopesa bango conseil ya malamu bobongisi makambo na bango après bazongi
soki boteki bango na libanda eza malamu te bato babanda kotonga bango kosekaka bango koloba makambo ebele eza malamu te eza mabe mosusu akoloba mabe bakotolo kosekaseka yo kofingafinga yo eza malamu te ebongi soki bana na bino bozwaki bango na mariage bozwa baparrain soki bayepa na bino boza na conseil malamu mpona kopesa bango bobongisela bango makambo mpe bazonga na ndenge ya kimia na kombo na Yesu kozala pareil fo bomba bana na mama kozala pareil eza te kaka tofozwa moto ya sentiment azala pareil non pareil fo mpona moto oyo aparenaka azala kombele bana na nsima na ye nde ngai bapareil na ngai plus au moins sur 5 bana nsima yanga mwana suka seka na expérience ya makambo oyo donc ozala pareil ate kaka ozwi bino na bino bajeune aza neti bapareil na motu te ozwi ete mabe bapareil nakopesa nde bajeune marie bapona bapareil ya malamu oyo akosimba bango yango wana eloko bozalaki bongo ebele ya kolanda édition na biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka na yango botikala scotché mpe branché bobosana te ekosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Magazine Kinshasa na biso